Bane bale monge mbote na biso banso. Mbote lisusu. Avant ya koloba makambo etali fete ya monene ya maman Ngondo Sainte Maria ya samedi eza koya. Nalingi na ebisa bane bale monge banso. Na banganga nzambe na bakomi na basali na bane bale monge na résumé lite ya otoloka ki mekoleleki. Ezaki na titre ya nani wana mwana ebale monge ya solo. Naza na mposa te na sima ya mwa rappel wana moko na bino moko na biso apesa yano na papa mokozi ebale monge réponse. Nani wana mwana ebale monge ya solo. Moko na biso sima ya rappel na kosala apesa papa mokonzi ebale monge et ya nous. Mwana ebale monge ya solo azali wapi? Oyo ayebi te moninga na ye ndeko na yo. Mwana ebale monge mosusu azali ndeko na yo te. Ezali boye te? Oyo ayebi ke nani abengi moko na biso awa. Nana bengi biso. Ezanga représentant de la yonga kanzambe za la mokome za la mosali za mwana bala monge nani abengisi biso na makolo na ye. Donc lingo bake tozali bandeko. Bandeko ya tatabo. Tato aye na mokili ndenzambe na koma ebale monge oya lingi kimia oya lingi esengo oya lingi penini. Bandeko makambo misato wana koloba yango na monoko te awa esubuka awa te eke nokobanda wapi est-ce que ezali bongo mpona yo est-ce que yo ezali bongo yo mpe efanda na motema soki toza kolanda nzambe finalité souka na we sengi ke tozala ba exemplaire tozala modèle na mokili ezali bote to ka rappel terme so balobi Yesu modèle ya kolanda elingi ko bate biso pe tozala modèle lokola de kona biso Yesu elingi ko bate biso pe tozala modèle lokola pa mo koze bana mongi bato ya kimia bato ya esengo bato ya bolingo bato oyo to pokoti yawa omoni ndeko na yo azala mokuse azala molai osepeli po azali ndeko ya nani ndeko na yo. Alors mwana ebale monge ya solo azali wana awelaka eloko te azilaka héritage ya motu te ezala meme ya tata na yo azilaka yango te awelaka yango te assemble ka ponza masala nini apesa ye oya yo poyo okabela baninga owele ya bato mosusu te akoma ponza bana monga tikala biso lisolo alobaki na bana na yete moko na bino awele loko na ngai te meme pas lutu biso to na exemple papa na biso owele loko te loka mokili koyina ndeko no te po loka mokili soko okeleli senga kopesa yo olio okela ye motema linkunya na lobi yango pote mokolo mosusu ekozala dimanche mobimba na place ya éducation spirituelle tokosola kaka lisolo oyo nani wana mwana ebala monge ya solo oyo azokotosa mbeko ya nzambe azokosala volonté ya nzambe azokolinga baninga banso asolaka te awelaka te azaka na likuya ya mutu te atongaka te ezali boye te mais moke boye wana mwana ebale monge ya solo oya abaluki asali boye aleki kuna wana ezali na kati na ye ezali badiable to badiablesse bazokosala misala na bango mais mwana ebale monge ya solo kimia partout kimia kakawa
kimia wapi na ndako bifa so matali ba moto de ndenge ndenge c'est-à-dire a changé comme moto kimia moto kosambela mingi moto ya kosala volonté na nzambe c'est-à-dire ya koto sa mipepo ya nzambe miso pia kosambela mingi na stukisi wana mais mokomoso tokobongisa nganga ndambe teyolo tokozala kaka lisolo oyo nani wana mwana ebala monge ya solo mwana ebala monge ya solo azali ona na kati ya bisika biye lokola lopango losatu oyo moto moko mwana ebala monge azali ya maloba ya sukali te maloba ya kitoko na bisukali te c'est différent parce que maloba ya sukali mosusu ezali ba flatteur eboye te mais mwana ebala monge azalaka flatteur jamais alobaka likambo ya bosembo likambo ya kimia likambo kotia kimia na esika bayebi ya makasi te ya mbeli te bamosusu bazali maloba lokola alobi boye okwela se est-ce que wana mwana ebala monge ya solo mwana ebala monge ya solo azalaka maloba ya kitoko bipa nyonso otuna motuna ya makasi osilika na ye azokotala yo parce que ayebi te ebala monge azokosala nini kotala bino nyonso ezali boye te soko oyebi ke ozali mwana ebala monge ya solo c'est-à-dire oyebi te bisika nyonso yo kozala esengeli te osepelisa nzambe tata mozali tata na yo nakanisi nasali mwa moke rappel po te mokolo tokobongisa nanga nzambe ndongo etelo tokosola kaka lisolo wana parce que finalité ya mateya oyo toza kolanda ezali kaka te tokoma biso baso bana ebala monge ya solo mokolo ya poso oyo eza koya nayebisaki bino mais ezali fixe ke tokozala na veille awa mais veille yango lokola tolengeli sinsani te mpo na yango tokobongisa kaka ti na kafe nalobi mabe tono nalobi malamu bongo ti na kafe kuta wana toza mabonza oyo ya le 9 toti yango na samedi totobongisa eloko mosusu natuni bino tobongisa eloko mosusu nakanisi ke tokobongisa eloko mosusu eloko mosusu yango moto na ndako akoya na ndoko mondo bamosusu deja basi babongisi ale mwa bitekoteko na ye ayawa kotonda mpenza te po so kotondi oya koyembela nzambe malamu te liya na mwa mesure so moto le soir apuka koliaka mingi te po oya kokanga mondo bandoto oyo olinga komono te parce que ntango biloko eza kotourne kuna oza komona bafilme ekomi kosema silasi bandoto te ekomi bakosema po otondi mingi le mokolo yango liya na mesure po ozala pepele po na toyembela mama maria mingi bayembi olobi eke bayembi bakondisi deja mais sosanitoma po mpe atombela mama maria mokolo ya poso eza koya na ye na ye ndene ya kotombwa na ye nzoto na ye mobima epai apeka lemonga aza kozila ye na tembe mais tokosala ndenge nini po tozali awa na mission kaka na à peu près 350 gouverneurs bongo tokosala nini na kozwa kombo te mais nasengi na baoyo baza na possibilité ya kosomba bagobele mpo olie tozala awa kaka na 350 tozala ta na 1000 ta na 1500 cope or cope moko ezaka combien 150 200 dans les balbons mais moko akoko yela bisolo bi ta 100 dans combien hein combien bato 15 000 est-ce que bana ba moko o ba vanda moko ko somba 100 beaucoup pour aller au lobby mardi mercredi jeudi vendredi tout comme ça à
ça va. Attends, Johnny. Le pas que dans la nuit, que dans la 350, faut maman on a allé la 100, on a allé la 200, on a allé la 200. Donc, la technique que maman est malade. Au moins, tout le monde a la propre et d'accord 2000. Donc, la suite, moi, est donné. Et c'est tout. C'est quand demandé le plus de demander là. C'est pour la propre pour que ah tu vas aller donner tes hommes. La famille n'a pas de lion, ça bonne volonté. Donc la famille n'a pas responsable à la fille. C'est eux la personne n'a pas beaucoup de la voter. C'est ça chargé de titre là yo. Il y a la voter. Le côté de la fille. Tout le monde chargé de titre là là. Pas pour dans la monde. Mais la localisation mokolo ya samedi yango ntango tokoputana eloko ya koputa bino kaka tokomi na bakopo combien soko tozwi bakape tozwi bakopo nasengi mpe bao bakozala na moyen basomba mpe bakafe te bakafe bakosomba awo mais sucre lait wana mpe osomi na kopo osomi na mwa sucre osomi na kopo osomi na mwa lait ezali boye te bongo tokosala comptabilité yango mokolo ya jeudi na bato ya relation publique totala soki loko ekokoka na mapa nyonso esenge ti yango ekozala na mapa na moto na gobele na ye na limpa na ye ekozamba nani donc tobumi mbongo oyo ya sesane mpo na fete nene ya le 9 septembre mais oyo nasengi kaka moto na moto akobongisa flotte yango pour ezala très bien photo ya koyemela mama Maria c'est l'essentiel ya mokolo ya 15 août eza koya na fete nene ya mama Ngondo Mosantu Maria. Merci Natation Bopukina. Kwake lisusu tokosenga pe na baboti banso ba responsable ba site na bino baza kozela makombo les 3 premiers Maria Maria
tozali kopesa maloba na papa nganga Nzambe ya etelo ya bomoi. Bani balimoke mbote ya biso banso. Tokomi na ngonga ya éducation spirituelle. Ngonga ya malako bamolimo maye mapesa maka na kati ya balimoke lokola isalisi ya mokebisi to soins préventifs. Modérateur a yebisi biso lisolo ya lelo. Ezali nini? Toyeba te moto azali lokola nzete. Soki tokosola lelo lisolo ya moto azali lokola nzete, ewoti na lisolo tosolaki na olingo loloki loye tosolaki lisolo ya volonté ya Nzambe ezali ya moto te, makanisi na ye te ezali ya moto te. Oyo nyonso akoluka kocontrarier programme ya Nzambe akosuka kaka na échec puisque Nzambe akolakisa ye kaka te ezali nzela ya ye. Kuna tosengaki recommandation to toyokaki recommandation topalobaki na biso ya te biso bana balibongi ya solo tosala oyo ya volonté ya Nzambe oyo ya kosepelisa ye ntango nyonso tokokumisa ye tokosalela ye tokotosa ye yango nde oye alinga kokumisa ye kotosa ye kosalela ye nde volonté ya Nzambe wana mpo ya biso bato walobi te akeli biso kaka po ete tokumisa ye mpe tosalela yango ebongisami te mpo tokwa kolonga na yango esenge tomiyeba ndenge tozali mpe nini ezali koleka kati na biso mpo tokwa kolonga na kolanda nzela ya Nzambe ya kosala volonté ya Nzambe nde tilialité ya lelo moto oyeba te ozali lokola nzete ekomami na mikanda ya Nzambe te nzete malamu bayebaka yango na mbuma na yango e mbuma ya yo moto nde misami ya yo miye bizali komonana na miso ya bato to miye bizali komonana te po Nzambe azali komona yo epe elobami te bizali ya moto to misala ya moto nde ezali kolakisa kondima ya moto ezali ya moto to misala ya moto ezali kolakisa kondima ya moto mpona ete lelo kokamata exemple mosika te exemple kaka esika tozali na banzete mibale oyo ezali liboso na biso banzete ya manga tozali na nzete ya manga moko awa tozali mpe na nzete ya manga mosusu na lopango oyo ezali pembeni na biso awa sikawa elobami ete tokoki koyeba nzete malamu kaka na ndenge tozali komona yango boye te na couleur na yango ya kasa to na espèce na yango te mpo toka koyeba nzete malamu esenge toli ya mbuma na yango mpo ekoyebana te nzete oyo ezalaka malamu to ezalaka mabe nde yango tokamati exemple ya manga oyo ezali na kati ya lopango centre mpe na manga oyo ezali na lopango voisin oyo ezali pembeni na biso awa nyonso mibale ezali banzete ya manga espèce moko mais tokoki koloba kaka traitement te to nzete oyo ya manga ezali na kati ya lopango tozali eleki nzete oyo kuna na kimalamu to nzete oyo kuna eleki oyo na malamu to nzete oyo ezali mabe oyo kuna ezali mabe te mpo tomoni oyo kasa milai oyo kuna kasa mikuse toloba te non nzete oyo eleki oyo kuna na malamu ezali bongo te mpo tokwa koyeba te nzete ya malamu na kati ya nzete ya manga mibale esengeli nini esengeli te nzete ya manga mibale wana ebota mbuma ndenge esali boye embuma yango ekola ekomela etela esoki eteli biso tokuka mbuma ya nzete ya manga oyo mpe tokuka mbuma ya nzete ya manga oyo kuna tolia yango na ntango wana tokoyeba te ya solo na kati ya banzete mibale ya manga oyo oyo ya malamu oyo wapi mpo na nini mpo tolei mbuma na yango etoyoki mbuma ya malamu nde ya nzete oyo wapi na kati ya banzete ya manga mibale oyo yango ezali kotina biso wapi mpo tokokoyeba te tokoki jamais kojuge moto malamu na ndenge ye azali moto azali pembe azali muindo azali molai to azali mukuse to azali kitoko to azali mabe te me moto ya malamu
mpo ya nzambe tokoyeba na ndenge nini na ezali na ye na misala ya ye oyo azali kosala ekomona na pole na miso ya bato te moto oyo azalaka malamu e moto oyo azalaka mabe mpo na nini mpo tomoni ezali na ye azalaka ndenge nini eske azalaka ezali ya malamu ya mwana ya nzambe to azalaka ezali ya mabe ya mwana ya nzambe te nde na ntango wana tojuge ye te moto oyo azalaka mabe mpe moto oyo kuna azalaka mabe te to azalaka malamu ya biso nde kosala te tojuge moto oyo toloba te azali malamu to azali mabe jugement yango esengeli ezala na base to élément de comparaison nde yango nzambe alobi boyetoire ya mozambe na valeur ezali na ntina ntina nini puiske na ntango ya kala miso ya nzambe soki lelo valeur ya histoire ya mozambe ezali komona na biso bake ya lelo ezali malamu kaka puiske na ntango ya kala bato babebaka bazalaka babe me na kati ya bango baoko batikalaka malamu mpe badingaka kolanda nzambe ya nzambe soki te me makambo ya nzambe eza nango na ntina lelo puiske bayo kokoma yango mpe te soki bato baso ozalaka kaka mabe mbelene mpe kokoma makambo ya nzambe naototanga na bible personne mpo balingi babomba kaka ane makambo wana ezali biso tolingi satana ya nzambe atokuta yango me lokola basuki bazalaka malamu nde babateli mai ya nzambe oyo ekomi lelo tozali kotanga nde tozali koba makambo ya nzambe ezali malamu soki te me nzambe alingai koyebana lelo te tomona te histoire ya nzambe ezalaka bale bamongi bota liso baso nde yango basengi na ngai na yo lelo na ntango wana tokamata histoire ya moko na kati ya baye bazalaka kala tokamata histoire ya Noé Noé na ntango na ye banso bazalaka mabe babebaka natangi ya bibabi yango me moko sel atikalaka malamu na miso ya nzambe ye nani Noé mpe nzambe amonaki te azali juste na miso na ye mpe abolobaki nete bongisa masuwa oyo ekozala elembo ya libiki na bayeba kozala kata yango mpo ete nalingi nazindisa mokili moyo na mai alors sala masuwa Noé ye moko atikalaki malamu juste na miso ya nzambe na ntango na ye yo mpenza lokola Noé ata soki bato banso babebi yo otikala malamu otikala malamu na miso ya nzambe na miso ya bato te me na miso ya nzambe ata yo moko leka otikala malamu na miso ya nzambe ata banso baboli nzambe nzambe alobi te yo ozali moto na mokili awa esengeli bato mabe mpe ezali mabe ezali mpo na nini puiske nzambe alobi te mpo ya kosala un bon jugement to jugement ya malamu ya moto esengeli élément de comparaison oyo ezali kotia moto na balance ekokozala po ete tosala jugement ya moto malamu donc nzambe alobi mpo ya kosala jugement ya malamu esengeli élément de comparaison oyo ezali kotia moto na balance ekokozala po ete jugement ezala malamu nde yango nzambe alobi mabe esengeli ezala malamu ezala mabe mpe ezala na mokili mpo ete na ntango wana ye nzambe akoyeba kotala nani azali wa ye nzambe ayeba kosala jugement ya yo ozalaka wa ye nzambe to ozalaka wa satana mpo jugement wana esalema esengeli mabe oyo otila satana ezala mpe malamu oyo ya nzambe ezala mpo ete na ntango wana moto opola yo moko pola malamu ozala wa nzambe to mabe ozala wa satana nde yango nzambe alobi esika bonzambe ezali esengeli kaka bosatana ezala mpo ete soki bosatana ezali bakoyeba te ya solo olingaka ye nzambe histoire moko mpe ya bongo ezali na ntango ya Job esika nzambe azalaka satana mpe azalaka asolaka mpe na nzambe asengaka na nzambe te ye akende kotante Job nzambe mpe apesaka ye nzela